Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo, balandi nyonso ya émission Second Souffle. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Na lobi pe na lobaka mingi. Otutili bakumalamu ndenge otie émission Second Souffle pona Olanda. Pe oyo bozali kolanda ezali wabino l'évangéliste Josué Lokamba Kunzu. L'homme dit Second Souffle. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Mais programme otozo pesa ezali programme très très capital. Moi oyo tokoti ezali moi moko très très capital. Bandeko. Nzambe ya lobi moi oyo ezali moi ya transition. Et la transition otozo lobela sikoyo na peu de temps. Par définition elinkoloba les passages graduels d'un état à un autre. Babi passage graduel d'un état à un autre. C'est-à-dire muto longwa na état oyo zali okota na état mususu. Olongwa na étape oyo zali okota na étape mususu babi passage graduel, c'est-à-dire oyo ezomata niveau. Papa ozolandanga banda ou banda kala ti lelo mataka gratité banda ou bala mwana zate banda fiançailles kuliba lezo ya te ke ba honorer yo banda osala ka musala ozwaka succès te banda otekaka ezosimba te nyonso zosala ezosimba te ozolandanga yo na famille na bino makambe simbaka te bweshiwaka na bino kaka ozolanda ngai siko ndenge ozolanda ngai ba voyage na isimbaka te ozolanda ngai ozwa na ba diplôme osalaka te osalaka obongaka te ozomona siko makama bongo nzambe alobi boy 2017 il faut qu'on prépare yango siko ndenge tozo préparer, c'est-à-dire le passage graduel d'un état à un autre, c'est-à-dire la transition et salama na vie na yo transition na zolo ba ya politique te transition oyo eza ya makama nzambe transition ok olongwa l'étape oza nango okota na étape mususu maladi na yo wana na lobito modiri yango na kombo na Yesu etika yo o vivre transition au passer étape mususu loba amen. Mais totanga verset Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 14 totanga nyo sauter totanga muke Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 14 et le Bible. La main de l'Éternel fit sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Loba, amen. Na sauté, na tangi balamoko, verset 9, et lobi, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais, c'est l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en nez. Et ils reprirent vie. Et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une grande armée. Une très grande armée. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous rétablirai, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Loba, amen. Oyoki shiko. Nzambe asali transition kati na bana na ye. Ke ezalaki mikuwa bato bakufa bakunda bango te mais bapola et babuaka mikuwa na tu na ni na lubwako. Ils étaient très nombreux ces ossements. Mais une chose à retenir, que Nzamba se souvenir na mikuwa wana. Abi mikuwa oyo, il faut y revivre. A tout ni prophète. Abi prophète, est-ce que mikuwa oyo ko revivre? Prophète atali abi Nzambe yo moko yebi. Nde Nzambe pesi ordre abi prophétiser likolo na yango. Pe yebisa yango eke nako pesa misisa, nako tia misuni, nako zipango na poso, pe nako tia esprit,
peut revivre. Le prophète a prophétisé selon l'ordre à Joaquin. Mouvement et salami, mikoua et kangami, et formé squelette. Après squelette, misisa et côte. Après misisa, misuni et côte. Après misuni, po et zipami. Penzama peut prophétiser le bana esprit. Et il y en a 4 vents des cieux, essoufflés. Pe a lobi yango esprit et koti et komi batu. Nzambe nanguya, nzambe azwalukumu. Et komi batu, toute une très grande armée. Penzamba lobi boye. Fils de l'homme, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, notre espérance est détruite. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Na vina yo zomo na makambe simbate. O sambeli o lembi. O sio baye na yo. Olobi o sambela lisusu te. O sio wangani kutu nzambe. Olobi nzamba zate. Papa mama ndingo zola danga. Na ibisi yo nzamba zali. Peut-être au kutane ba prophète, au kutane ba sakolo, au kutane ba évangéliste, au kutane ba prophète, au kutane ba apôtre. Mais aussi solution te. Mais na lobi, ngai frère Josué ndeko na yo, yakameka. Nzambo ya zo restaurer parce qu'à lobi transition salama na vie na yo. Oyokinga. Na zolo ba peli sus, o zola na ngai ndengo zola na ngai awa. O échoué plusieurs fois. O divorcé plusieurs fois. O eu déception plusieurs fois, mais cette fois-ci transition et salama. Nzamba lobi le passage gradé d'un état à un autre. Soki mikuwa oyo eloko ezanga tina même mbwa akolia mukuwa na te parce que mbwa aliaka mukuwa oyo sala kami mwa solo mais mikuwa yo Bible lobi que ils étaient complètement secs. C'est que ata mutu akoko tala yango te azana tina nango te eloko ezanga tina o bato babwaka nzamba zoloko tango pesa ngo valeur loba amen ndi azosala epa na yo transition esalama na yo pe 2017 okotango na ilonga loba amen yango yoki ke nzamba lobi fils de l'homme ces os c'est toute la maison d'Israël. Israël les ayo. Israël les ayo nanga. Nde nzamba s'intéresser na yo pona abongisa vi na yo. Okokoma ministre na kombo na Yesu loba amen. Okokoma PDG na kombo na Yesu. Okokoma mokonzi na kombo na Yesu. Okokoma homme d'affaires, okokoma opérateur économique, okokoma pilier ya famille, yonde likonzi ya famille. Nazo prophétiser siko likolo na yo. Ndengo zotalanga, maladi ane longo ya yo. Na kombo na Yesu yamba guérison. Ndengo zotalanga siko. Makamono esimba. Transition banana vie na yo. Avant batu nyonso bazwa yango. Yamba yango na kombo na Yesu. Je suis très en colère contre ceux qui troublent ta vie. Ils vont porter leur peine. Parce que Bible lobi na Galates chapitre 5 verset 10. La dernière phrase. Et lobi que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il va porter sa peine. Yokana continue. Zambé lobi lisusu awak. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Nzamba lobi transition salama. Oko yeba ke Yesu azali nzambe. Abi ataba kunda santé na yo. Ataba kunda mbongo na yo. Ataba bloka ba taba chance na sa mai. Na lobi ataba yibe toile na. Le long nzamba se décider abimisa yango. Obima pe okumisa nzambe loba amen. Nzamba se décider abongisa vi na yo. Avenir na yo kotika la bongo te. Loba amen. Parce que nazali mutu lokola yo. Mais une chose na acte chapitre 26 verset 16 à 18 natanga Hollande. Tosu kisaka na version na. Lelo na loba mingi te. Mais nzamba loba. Alléluia. Loba gloire au Seigneur. Acte chapitre 26 verset 16 à 18 et lobi. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Loba amen. Yesu abimelinga. Asali ya minene kati na ngai. Alobi azwinga kati na ba pagano, azwinga kati na ba to souffrance, azwinga kati na ba bola, kati na ba fazer, na ba recevoir akombi. Afongoli ngai. Apesi ngai don. Alobi boy a établir nga ministre, mutatianga ministre ezaye. Yesu a wendre ngai, atenga maboko. Yesu atanga maboko yemoko avant bato mokili ba ko tanga maboko. Sur sa recommandation. Donc atenga maboko pas recommander ngabi kende batio maboko et pas na pasteur bo. Alors, c'est que Yesu a établi ngai. Alobi nini? Alléluia. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles
pour lesquels je t'apparaîtrai. Makambo nazoloba naza témoin. On a moni o Yesu alakisanga. On a zopesa o Yesu alobelanga, pa alobelaka ngai. O yazo apparaître na ba ange na ye. Po na ba sala minene kati na ye. Ndeko transition salama. Malade yango eza ya yote. Dernièrement na beli. Na oki mutezo betanga banda 6h. Un certain dimanche. Ti na église, ça ne va pas. Na ta on a terminé ya na oki kimi. Na teti na 6 e zongi na ndenga jete. Na ye na zongi na ndako na lie na melimai esimbite. 18h to koma 19h don na mona ki déjà liwa. Na lingaka kisi te. Mais na tindi basomba kisi. Na meli soki hôpital don. Yango ezalaka fin po na mutu, mais eloko te lokwa na bakisi. Donc arrivé à 0h. Donc na moni ça ne va pas. Na sali prière na kokite na sali ka 35 ou 40 minutes ya pas mal. Ya prière. Alors pongi ezoyate tellement douleur eleki na koki ko supporter ti et comme 3h. Na moni mbal moko ba ange bazalaki 12 baye bakiti. Tant ba ange 12 bakiti moko asimbaki plateau. Plateau wana ezana bistrot, ezana ba pince, ezana ba seringue na ba kisi. Bon, na mususu aleki na mutu, mususu pe bazalaki 12 mais 3 o basalaki opération bazalaki 3. Ba mususu na bazingi nde babi bazo opérer o tozo opérer. Nga bozo opérer nga ba pesinga pikir tonga mibale. Après ba fungoli nga penza awa. Ba kati awa, ba fungoli. Namoni babi avant ba pesani ba bendi des seringues ya makila. Ba bendi ba tie na plateau moko. Après babi ba kesa la ba analyse. Ndenge ba yibisa kinga to sala ba analyse. Après les ba pesinga sou des piqûres. Après ba tongi ba refermer ba kei. Tant ba kei ne asu eloko ezate na zuma miroir Nathalie traste eloko tengo oh. Non mon somo. Et c'est comme ça que j'ai été guéri. Et dernièrement bazo ko pesa réponse. Babi ke ezalaki timé. Donc et joakinga onyo surtout pona ebe bisanga. Cause nango na loba mukolo mususu parce que ezalaki cause ya mutute diable te mais à partir ba appareil ya communication ba cellulaire oyo donc na solaka nako yamba 15 000 appels 12 000 appels par jour et ba SMS ti est bloqué appareil tellement ezole ke belé ainsi de suite et salaki qui est provoqué je ne sais pas ce qui va apparaître ndenge mais du moins Nzambe alongoli ngai na maladie wana oya mabe ezoboma itala te kolekata maladie nyonso. J'ai été guéri comme ça. Alors Nzambe il fasse la transition na kati na vie no quelle que soit la maladie okomona miracle Nzambe ko sala. Nzambe établir nga ministre pe témoin ya makambo na moni abimelinga asalinga moto na esengo pe azako opérer ba miracle même kati na bato alobi oloka je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Loba, amen. Donc, Nzambe abimelinga, pe apesinga don, a établir un ministre, pour na fungolo misu, pour olongwa na makamba mulili, okoma na makambo ya lumière, ya pole, olongwa na makamba satana, okoma na makambo ya Nzambe, okoma na no ya Nzambe. C'est ça ce qu'on appelle la transition. Nde konangai papa mama, Olanda, ba nani ba boni transition, ba si ba bandi, ba si ba moni transition, botala mutu na malade. Donc, moyen abi que je suis atobatobi akobika lisusu. Mais Dieu l'a guéri. Ba ye nae na mutuka ba loué mutuka. Nde koné na poto abengi. Ba meki na ba prophète, ba meki ba mise ba sete, ba mise ba nini tuna makolo. Esimbite hôpital esimbite mutazo kufa. Na mikumisite na be ezali don Nzambe pesi ndende kona pota tindi abengi bango bozwa mutuka bo loué mutuka bokende kuna tangu baye ba okita ya umema mais azongi moka zo sota zo tambola. Voilà la transition, passage graduel d'un état à un autre. Ndeko osufri na 2016 famille bomoni passe ba dossier kotsa na musale simbaka te ba dossier za na même na justice simbaka te makambo sala ke simbate 2016 oyo na sengi na yo omoni makambo ya mabe yakato kutana omona miracle. Parce que Nzamba le na transition et 2017 ozala moto na isengo loba amen ozala na isengo olanda ba témoignage ni Nzambe azosala comme ça na pesa programme pe na prier pour na bino na comme Jésus Christ. C'est parti avec Freddy oyazali na kati na technique.
Lukumu Simon. Ah, papa Lukumu Simon. On va dire oui, papa Lukumu. La bandi na Salamamba. Ah. So au combien de temps? Nangaliema. Ah. Na combien? Yo. Na landaka yo mingi na YouTube. Ah. Te non sauté yaka. Et bien vous allez enregistrer pour te nayo que la yo comme si vous allez pembeni nanga. Amen. Okoma nangai na sika oyo. Tango na moni oyo eleki oyo natali na bebite. Il faut na koma place. Bien aimé dans le Seigneur. Bible et lobby oya kutani na musali na Nzambe akozonga ndinga yaki. Yenda kutani na Yesu, mais ngai na kutani na ye. Ko Petero akutana kina Yesu. Et moi je na temple ekutani pe na Petero. Ngai na kutani sikoyo na ye. Amen. Na pokesha leo kozonga ndinga na yaki. Alléluia. Yango na sali na hernie discale. Je peux dire que plus de 20 ans. Wow. Alléluia. Fasali ngai opération soki na fongoli awa bokomona pota elongwe na mukila awa. Ki awa. Oh là là. Erna ne biksi sakate. Et puis la yeko soa arthrite oyo babengi arthrose ezali ba cartilage et ba dikosila na âge nanga. Cartilage ekokosila te. Mais tant on a commis out, premier jour, papa Yambinga, papa Samuel Yambinga, somi mafuta, bondeli, na bakoli, na kinanda, bandote bandikoli. Na ye, tokutana na papa Didier, a bondeli pour nanga. Ya presinga il y a 3 jours, ya presinga il y a 4 jours. Ngana lobi 4 minutes, il y a 3 jours aussi, il y a 4e jour, et soba. Na bandi na zali 3 jours, 4 jours, 7 jours. Bien aimé, Moussali na Nzambe ayeko simba ngai. Alobi on donne ce qu'on a. Amen. Ngongi ya mafuta melisinga. Et bandi ko travailler. Natalia on a onction moko impossible. Alléluia. Natalia na onction moko impossible. Amen. Na wewe nyonso bazali pona ngai. Na bandiko biki sabato. Kona muzali kwa kufi na nakomi awa te. Alléluia. Toi baake, oza musala Nzambe. Yesu mkolo. Na yaki po confirmer ngai si je suis un homme de Dieu ou pas. Dans la grande surprise, il a confirmé ngai non yebi c'était de ce terre. Il a confirmé. Il a confirmé. Peut-être que ya yeto kutale ngai pe na sani na confirmé. Est-ce que vous comprenez? Dans votre salle de prière, miracle ça là. Et bien sur place. Oui, continue. Na bela kana ngaite. Oyo ya pamba na lata kana zoka na kima kandenza mbepo na sale dali. Zoka yebi singa ike. Po yo mo na mala sale na denza.
ngai pe na lobi oloba na yo ekokisa lokwa nakendaki etikala kia bien aimé. Est-ce que beaucoup maman au moins qui abini na kubini mais à salité. À son guimau bimba, même à son ici. Alléluia. Et donc, comment parle de onction et laptier. Mansaka katobonde li pone. Ah ouais, ils allaient vendredi non. Vendredi, les autres me colonient. Nandina mokili yo sambe manga. Ayo di sambe. Yeke meki na motele sambe. Parce que tu vas sentir, tu as kingo, tu as makolo, tu as bella malade ou la kokoloba. Na mona ba tu témoigner na témoigner. Yes. Les lots tournent là il y a témoigner. Pour le monde il y a la télévision. Le monde la bilili nyo sur le témoigner. Bien aimé. Dans la télévision. Et besikiao. To isuka nini? Ayo na moni et d'aller quoi il faut que d'aller comment il y ce qu'on appelle la cité. Papa bisika lo ko papa. Il a peine à venir témoigner. Na ça na ceinture il lo wakati. Na bi lelo zolo kasiko. Alléluia. Amen. A témoigner. A témoigner. Yo pas témoigner na comme na Yesu. Amen. Samba sankumuna ye, samba fongo le susu ye, samba wendre ye le susu, a se manifester na Congo na Sokondeli. Zambe, yo tine kapamba te, yala ndeko bikisi ye kono Yesu abiki pona mbela. Mais des choses, onction na yo, elate le susu, onction na miracle, na prodige, na signe. Au nom de Jésus, miracle le susu elanda vi na yo. Vous savez exploiter l'ensemble. On a déclaré qu'on va changer à ça. Amen. Ce que vous voyez pour témoigner, Congo n'a ni paix au Fandiwap. Tiago. Congo n'a ni paix au Fandiwap. Senso. Fanya kisenso. Siko combien de techniques? Commencer à prendre Vous avez un problème dans mon gars de ndao. Siko yo salima ndengini. Tuzale na mbaye na ndao bien siko ayevo nga mwasi boye mwasi na atile zakara et logo. Atile nini? Atile nini? Comme ça, dit quoi ça là, mon frère? Les amis, bien le a-t-il les nini? Oh, yo ka me frère ya micro na seulement. A-t-il pour parler naie? Zakala ha. Muba azalaki na ndako ta kimakina.
Akimi na ye. Akangi biloko akimi. Akioko taliba la kuna. Ako ene yo. Aboy ay awli na ko sanjil sunai so chiso na nalanje kuna kwa musana ko banani ngeli sute na ko moyo ko solo aboy ata na mwana nyoso na bebe aboy nyoso so na ko miku kolela na eti na ko molenga binga pe na olo papa kumpase na ngape ka zakala ko récupérer mo bali na yo. Alléluia. Yo basale mo bali no zakala ha ata kimakinda ata mo bala boya yo sa motif azosonga na kombo na Yesu. Papa ata mosakima yo kolegetete azosonga onoge. Oui, sikoyo. Après sikoyo. Ninga na ngazaki pepe na bimo. Moninga na yo. Ayebi singa bi. Omoni bango kuna na feni bazaka na bazana maître mama na. Donc na veni na bango bazana na mama moko. Mama na za maître. Ben mama ngonda za maîtresse. Ada maîtresse na bango. Ya sakala hasiko. Ya sakala kole ko luka mutu ya makazi. Na vandi na banji kole na parce que mutu makazi on ngapi na pasala sakala wa. Na ela yo bete la sema biso deja la ngako na télévision. A ser na biso ayaka wa alanga biso na télévision. Abete linga pete abila nga sava. Lobi sukola o mama na ke la so. Maître ngo oyo ya sala ka sakala sa makazi na skola tinga ya sala te ya makazi. Abi ya pita za mu na bango pa ke dans mo pa yi ya yi. Alléluia. Alors bien, c'est un wap est-ce que ça va? Azao. Yaka no sobona, yaka. Alléluia. Yaka, c'est un denga qui a to téléphone. C'est yaka. Alléluia église. Les gars là nous voyons. Donc yo motoloba qui n'est que nous ça na maître. Ngana eseke na vito que ne pas grand maître au monanga o ya osale là. Alléluia bana sambe. Yo comment non? C'est oui. Comment tu as ndenge ngana na commande ya kwa bandaka na ndako une fois na radio. Après na yaki oya mbaki ngapi après na koma wana c'est déjà ba un mois. Alléluia. Ça sali un mois. Ndabenga biyaka to ke pas grand maître là bango. Siko bon tango ye. Siko donc ya betela na pe sur l'hôtel to ke kota pasteur to si pe transport ah le bita il pas pasteur. Pe ya ebi sai ngata bita na memo kota grand maître ngata la si na to ke pe ka photo ya grand maître. Ya lo bi simba siko ki sele ko makoza na mbali pembeni. Na lo bi na ebi tena ke yo kaka nenge alo bisko na ebi se na lo bi ya wibos ko poto to ke de babi ezala kisa ngweza kaka vero za na mbali pembeni so yi akiminda esa ndeni abiyo ko mona ochinda ka ema ke de ko kanga e kuna de après est-ce que tu peux Nathalie na monita ba kit na ba do komisa ko na ko comprendre na puisque koto ya tegati na vanda kaka ya susu ngangango azoya tomo la pe mukebe tomo la pe yo okoti obati ko ya moya ndinga pe obonde ko na nga maloba ko lobela nga ko nga pe na ebiso bila na kaka kuidu de lui na kisko bia oui papa c'est nga oui de lui babia ko eza pasteur nyoso tu esimba kaka omona na yesu mercredi obonde ko de lui va na se ko ya ko sele nga na landi pe dimanche pe na ye pe na ku de lui fa ko ku yo bonde ko na kiosco papa olobi ni yo bi kende kaka omone loko oyo ezala mapona yo amen azongi pe kuna kozo ngazo kamwana ngalobi bonde ni ezo ubela ngalobi webi kisi ba pesi yo ngalobi kisi ba pesi ngo ka uili na bika uili oyo kaka mapakola ngo eza deja emamo bimba amen de la noya pe puya la njito na pe puya makomba na chinchi mwana kuna bi kende ko bisate kabilo kwanda ku amine sa mwana so nge pa bango te na koya ate antuka na olinga kutunga na kufa ate basola tulinga mwasi oyo na ko kufa ko na ninga makona na kufa ya olinga susu te na yepa ya una bia uyo kama kama ya webi ya le kinza mbela makasi te to fanti ka boy na lali ko na bonde na lali
Non, on doit comment prier, comment on est liban dans le désert. Non, le désert, il est haut, désert, il est descendu au désert, on a fini dans lui sous bien. On a dit, on va la fenêtre, on a mon désert, on a posé une encoula. Encore ça, il va nous apprendre sur la réalité. Oui. Non, on a dit, est-ce qu'on va le faire comme on a dit, le fait que c'est des pampas. Mais là, on dit, Salama dit, hé, quand on a fait qui va l'amener dans la ligne, on a senti comme un thème de betting. Alléluia. Voilà, ça, on a un message ici. Alléluia. Donc, mon ballon dit qu'on va comme un thème de betting. Par exemple, ça, il va servir. Donc, un thème de betting. Allez, qui veut le gagner? Mon téléphone est panzani. Vous me conseillez quand nous sommes en Daku Nayo, et nous comme la moitié Nayo, Napana. Daku. À quoi tu peux quand maman n'a pas candi, bilo comme lui mon musique aussi Abina zo kende. Abokolia, Abina zo kende. Tu peux dire ya qui wana be tu peux pas tu vas être va camarade tout qui n'a pas les les là. Quand on a dit comment on a tous les gars, on a une fumula porte, na bonne ngabi, nzamba je suis la pêche. Merci. Oh Yesu. Olonangai na pesi yo matundi. Ona kubatela yubateli baso. Olonangai na pesi yo matundi. Ona kubatela yubateli baso. Belika etubana na kula oyo. Na bakuna na kami. Amen. Boso mona mona mona. Oh mona te. Yesu, yé poko siko aïe. Yes. Vous allez visiter Siko. Oui? Siko encore et comme il a tant de comme il faut quand on a fait aller sur la qui se bat mieux que bazaraki. Balobi qui ça va au Simba wapi? Qui ça va dans ma casa que on soit mon petit kuna. Ils sont ici en tout cas pas comme au moins du mois sino à Salelio. Ici. Qu'est-ce qu'on est pas dans bien on a une quoi un phénomène chez son sinon donc on comprend. Au Selinga Nini. Au Selinga nini bien. Na selo ki so selinga ki so na selo ki so go musika ki salinga likalo sambo o kananza go le ki sakala o bachela ko na kati na kisi na yo bamo ne o ki mone ne jamba senga ba nyoko ko be ngaka mo so yo asela batu ki na beta ki se bali za be Alléluia. Bon sikoyo batu nyonso yo mibale bakini bango yo ko baba boni oyo expérimenter ngo siko batu nyonso to mibali bakimi bango bakesala zakati bayaka kotanisa bao joso apesa bango soli. Alléluia. Betanga boko na mulolo zambo ko témoigner apangola yo apangola ngani yo kinga ekota na kwa Kristo na kwa tokela ki kwa mwana mia na bebe na kwa na Yesu. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà. Dans la lisusu na témoignage lisusu awa. Ndeko azalaki mokufi. Ndeko kombo na nipe otua. Abana nimbatiki. Kombo na frère Rigen. Frère Rigen. Okomi atengeni. Okomi wa ko mama mdarasana nja awa. Na dada kuyame na zonza simu. Siko mama zawa. Mama zawa na poto. Jeanne. Mama Jeanne. Siko nini l'équipe wana mama tindo awa. Oye mutatinda kwa. Oh, ils ont dit mercredi, Navali, pour une femme jeudi. Comme le verbe à 5h du matin, pour nous chauffeur. Pour nous chauffeur. On a chauffeur. Dans la mouki, on a senti le logo à gauche et à droite. C'est le logo là, le swing à logo. À gauche, et ça est on a compris des things à mais ça n'est pas. Mais quand bouger sur le balai, il y a des bandits par mon soi. La seule fois où on a fukami, on a mis le candle, on a fukami boye, on a télé maboye, on a senti des bâtiments qui n'aillent. On continue sur le télé matin. Sur le télé matin. On les bandits maman pour soit en gamme, pour soit donc ils ont ticaté, donc ils ont ticaté dans la bouche au tambour. Mais quand il m'a connu le tambour, on a profité de la paix pour y aller, on a payé par le maman. Mais mingaï, il y a un ndaku, la bandit connaît, il a passé l'équipe ma casse, passé l'équipe. Nous allons manger avec une aïe Azali. Et nous allons manger avec Maman Kuluta ça. Azali. Maman wapi Maman Kuluta? Maman Yaka. Alléluia, bana jamais. Nani mokonzi? Yes. Maman Kuluta yeyo. Donc yende ya Maman Jeanne kwa sana poto. Maman Kuluta.
Maman Kouloutou. Zamba pas voilà Maman Kouloutou. Yonde au vivre bénéma maman. On a vivre en peine. Oh comment on a dit maman? Comment on a sœur Sophie. Sœur Sophie. Au combien de lignes? Pourquoi on a combien de 4 de sika? Nana tindera. Eza jamais ne mutu abenganga partangola sanga adresse numéro na dégo na téléphone to sula mani ka petit frère ba limité na biso a ndenge ngwezalela kapona sula ne tuko za mwaka na kolinga kena dima penzanga moko na kutana na yenda kanisi abenga kayo atrika kayo pasingo na zakana ya maladi Voilà. Siko loba kasi tomoni mama Kouloutou loba. Maman pour ta béni maman et ici à Bibon. Vous avez nécessaire pour transport qui ne pas passer je suis dans Kabakuna. Ndina pasi wana ndikuna mibali batali babiani na souffrir de moité. Ndikuna kebenga mutno ikafumoye. Ngana pass. Dansona ye atali ngaya. Alobini ngaza bazana biloko na nzoto. Ado simba ngaye papa simbi boy ba dimisile kwa. Simbu misile Bisuma sete. Bisuma di ligorodo. Asunga wa nukula kwa kilo. Asuyo. Yesu. Babiki fofo nganga. Ondate, ondate bakobola. Wabi misi ligorodo. Wabi misi nyoka. Wabi misi boy. Est-ce que obika Alléluia. Amen, amen. Nabi nzambe ya mema azosala. Nzambe miracle. Ndekone na poto abengi. Papa, mwana azokufa kaka. Ainsi de suite. Nakwenda loba. Nabi bali wata mutu kabaya. Bali mutu kabaya vendredi. Alléluia. Yako mema na mutu. Yeye tesi. Akufi? Abigité. Voilà, avant de témoigner. Église, le corps va être témoigner. Ndaba sala quelque chose. Jambe asa isuba miracle katina bango na kombo na Yesu to bonene. Jambe bana nanga ba ya. Le corps va te makolo aw. Peut sali quelque chose pour la bango. Ba yo témoigner. Miracle monsieur la David na yo. Na Congolais. Pour vivre esengo. Ya pozala mwana na ngai. Pe mwana na Yesu. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Ndembe ko témoigner au tema kolo awa obiki pona libela. Na Congolais. Pour vivre esengo. Ya pozala mwana na Yesu. Pe mwana na ngai. Au nom de Jésus te lobi. Amen. Amen. Amen, amen. Nani mokonzi? Voilà, c'est. Sikoyo oye ko témoigner. Kongo nani pe ofandi wapi? Tiago. Kongo nani pe ofandi wapi? Senso. Bana kisenso. Siko combien de ndenge ni? Kozana problème na mobali na ndako. Sikoyo esali ndenge ni? Tozalela mobali na ndako bien sikoyo ayekolinga mwa mwasi mwa boye mwa mwasi ana atile zakara ya biloko atile nini? Atile nini? On s'habille comme ça la montagne. Les amis, biloko. Atile nini? Oh, yoka frère ya micro na seulement. Atile mobali na ye zakala ha. Muba azalaki na ndako to akimaki na ye. Akimi na ye. Akangi biloko akimi. Akioko talibala kuna. Akoene yo. Aolinga kokosanti sungai te so ti sona na lanje kuna kota musana ko bana lingeli. Voilà, yangonde tozongi bomoni nini nzamba zosala na kati na église même. Second souffle ezo souffle, pe transition ezo sala mama na ngai tata ozolanda, oza général, ozali colonel, ozali major. Garde nyonso ozali. Na lobi nzamba aza capable asala transition na vie na yo. Ozo souffrir na diabète, impuissance sexuelle, ozo souffrir na tension, bata tension babiki, transition et salami. Ba numéro yango wana benga bisoto prier. Nzambe akopambola pa ko visiter yo. Oyoki, programme tozo pesa. Landa yango ya oyo mois de décembre. Oyo tozo banda jeûne et prière, il y a 12 jours. Le 19 décembre, ti le 30, toko jeûner biso nyonso. Pendant la journée tokomelaka mai, to peji, to pe yaou, to milk. Mais le soir
tolie ndunda, tolie ba légumes. Donc tout ce qui est léguminé, ndo tokolia misunité. Église na biso tolia ka misuni, tolia ka nyonso. Mais na gene oyo tokolia kaka ndunda parce que ça biblique na mokanda ya Daniel. Solandi na chapitre 1er okuta yango. Tokolia ndunda pendant 12 jours. Et le 30 décembre, wanande kozala benda bika mukola clôture ya kosakana te pe to kopambola basala nzambe mukolo wana na ba action de grâce na biso. Et puis le 31 et kozala somo veillée de prière, il y a transition pour notre compte en 2017. Wana un grand service et kosalama, un grand miracle et kosalama tout un chacun de nous. Même mystère kosalama service ya nini? Service à baiser. Donc toko baiser yo poko baiser biso. Genèse chapitre 27. Au verset 26 à 27, au Rokuta wana, na verset na pesi, Genèse 27, verset 26 à 27, au Rokuta ke Isaac alinga pambola mona na Jacob, pe alobine poussa na bi bezenga, a baiser pe yepe a baiser. Donc quelque chose que s'est passé. Baiser tozoloba, parce que baiser ça na mystère. Ils en a baiser ya amour, ils en a baiser ya trahison. Ndenge Judas a trahi qui Yesu, ils en a baiser ya malédiction na ya bénédiction. Na yango o ezali un saint baiser o eko salama na église même pe miracle ko salama vina yo eko changer transition eko kota na vina yo oko mona poko vivre baiser ya ko kota na transition ndeko salama na butu ya le 31 eko banda toko banda 22h titongo mais service on ko banda 0h à 3h wana service à baiser pe oko mona nini nzamba ko sala ndeko nanga na lingi na sukisa awa na ebiete olandinga na ebiete olingi nzambe na biete otiaka tembe na makama nzambe mais meka okomona po baba tia tembe basi bamona tala nano officier militaire officier mokonza basoda muta tembe mais tango aye to prier nzamba sali transition a longwe na blocage a continue dossier ne baboya ko signer mbala moko ba signer et yewana azu poste ya bien azu fonction ya bien. Na lo bi yope okozwa na kombo na Yesu. Na lo bi yope okobonga na kombo na Yesu. Transition et salama. Mais avant to comme le 19, tous en a service déjà à transition et salama. Tous les lundis. Na lo bi tous les lundis. 18h à 20h30. Wane zali prière à transition puis à délivrance ma casse na kati na église même. Et puis tous les mercredis na vendredi to yambaka à partir de 12h ti 17h. 17h ti comme à 20h, on a prière à délivrance, puis à second souffle, puis transition. Et puis tous les dimanches, à partir de 9h, 12h30, prière à transition, et ça on appelle action de grâce. Puis l'issous, tobandi sou koyamba, juste après culte, il y a dimanche, après 12h30, il y a tobandi sou koyamba. Alors, je adresse. Adresse na biso ezali, avenue Kipata, numéro 24, na commune ya Ngaba. Ba numéro de téléphone yangwana bozolanda, yangwana déjà au bas de l'écran. Na adresse pe yangwana moyena bandeli susu mingi ezate alors nde na sukisi wana pona to prier nde konyoso landinga transition ekota na vina yo sala ne tozo simba ekran sala ka ne tozo simba ekran e ndengo zo simba wana nzambe na nguya se manifeste même na ovandi kana musika ata osimi pemene ata oza musika yo sala ka ne tozo tia loboko ne tozo simba loboko na ngawana e nzamba sala quelque chose pona yo oh Yesu yo nde nzamba longola ka bato na pasi yondo zwaka biloko ezanga tina opesi yango valeur yondo salaka itenkolo nzambe bato ba passer na transition tala ndingo salaki Seigneur na mikuwa oyo na Ézéchiel chapitre 37 et vivre transition mais le long mutu sala ndinga kaka ndingo sembole loboko na yo na kombo na Yesu miracle s'opérer au nom de Jésus transition est traversée ba onde toucher place aux ali au nom de Jésus bon vivre second souffle na kombo na Yesu transition kota na vina yo transition kota na vina yo banda kaka mukolo yo landi tito kota 2017 otatola nzambe na déclarer ngo na kombo na Yesu Kristo amen. Nzambe apambola bino, nzambe apambola technicien Freddy Nchoki, nzambe apambola cameraman na biso frère Pichu, nzambe apambola journaliste na biso Dorcas Bafutuka la caféenne na apambola pe bande connaissance tout ndenge bozolanda. Vraiment je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans l'église même à surtout. Mbote na bino sans oublier Mama Judith Lokamba, Davina Lokamba, Dido Lokamba et Myriam Sephora Lokamba. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'argent suffit pour rien. L'argent suffit pour rien. Avec une. Alors, là, on peut s'en battre dans l'Israël. Avec Tilo, avec qui?